temps oyo azwi misala ese ebandi komonana na kati ya commune ya Kinshasa. Mama Pepito Kilala azali lisusu présidente ya association Erogal Lisungi. Erogal Lisungi oyo ya El Kinshasa parce que ezali ya El Europe oyo ekambami bongo na président Lebo que je salue avec le fondateur Clara de Bruxelles. Alors oyo ezali na Kinshasa ezali bongo na ye moko Mama Pepito Kilala ye nde azali présidente ya Erogal Lisungi ya El Kinshasa. Kasi ya solo bandeko Mama Pepito Kilala le 10 avril oyo bandeko na ngai Mama Pepito Kilala akozala bongo na kati ya commune ya Selembao parce que Erogal Lisungi esangisi bana ya Bumbu na bana ya Selembao. Tango na Mama Pepito Kilala alobi ya kotikala nsima te en tant que molobeli, en tant que mutu oyo aye mpona kobongisa mpe oyo aye commune na ye mpe mboka na ye la RDC. Donc toza na ekole moko ezali ekole na ngai moko mpe ndeko na bino kongo alenga shora de sulanga bandeko na tanga kuna IPES lelo bakoma kobenga yango PCS mais na kombo nango biso totikaka yango biso bambiaka ezalaki bongo IPES. Donc totanga kuna bato ebele meme mwasa kinkesere meneya ye batangaka kuna Francine oyo mwasa emeneya mama abana emeneya lega kwa mambo to mwasi na ye mpe atangaka na IPES toki na tour abana mibali mpe tour abasi. Donc ezalaki ekole moko vraiment pédagogique ya kitoko ntango biso totangaka kuna vraiment en tout cas IPES ezalaki kitoko. Nautaki layeki oyo ya bandal ntango nazwi certificat nakendaki mabo na IPES. En tout cas vraiment eyaki ekole kitoko en tout cas kitoko. Donc lelo yo Mama Pepito le 10 oyo bandeko na ngai Mama Pepito Kilala le 10 avril ekoza dimanche. Mama Pepito Kilala abengisi bamama nyonso tu ya Bumbu Selembao baya po akoloba makambo ebele mpe akosala misala ebele mpona ekole oyo ya IPES oyo tobengi PCS oyo ekomi lelo PCS. En tout cas bandeko na nga Mama Pepito Kilala alobi akoloba makambo ebele mpe akosala baevre ebele na ekole wana. Donc babi bakozongisa baclôture baba ekokota makambo ebele basala ekozala réflexionne. Donc bandeko Mama Pepito Kilala azali mpenza kolakisa mosala na ye. Donc yango toye koyebisa bino bandeko Erogal Lisungi oyo ekambami na Mama Pepito Kilala mpe Erogal Lisungi ya Europe bazali mpena kosala mosala na bango oyo esengeli mpona makambo etali mpe mboka. Association bandeko esalaka malamu. Ndeko mwana Bumbu Selembao sadere yaka na kati ya Erogal Lisungi bandeko porte ezali ya kofungwama na bana gal nyonso tu bagalois nga moko ataki galois naza pa adere. En tout cas merci mingi longonia na Mama Pepito Kilala vraiment na mosala ozosala chapeau na yo vraiment Mama Pepito Kilala continue kaka boye kosalisa mboka na yo ata oza kosalisa commune ya Kinshasa ezali kaka mboka Congo RDC. Président Fachi aza na besoin ya bato oyo bazali kosala mosala kitoko. Commune ya Kinshasa bato ebele baza kolobake balobiki ya solo bakomisa de zone baleki ebele kasi ya solo Mama Pepito Kilala atake mama ya bana ebele lakisa bokasi na yo lakisaki ya solo yo ye wana mpona kosalisa oye mpona kotonga oye mpona kolakisaki ya solo bato balekaki yo leki bango na eloko te me kasi yo kosala nde mosala oyo esengeli mpona makambo tali mboka. Nzambe apambola yo Mama Pepito Kilala, Nzambe apambola Erogal Lisungi et puis Nzambe apambola ba fondation nyonso tu oyo Mama Pepito Kilala toyebi ke yo zali muta ba chaîne ya ba télévision oza muta makambo ebele
kimia ya nzambe ezala kati na yo, continue kokoba na mosala kitoko oyo nzambe apesi yo libonza monene ya kosalisa. Mama Nzinga asalisaka bato. Yango mikolo oyo tokopesa yo kombo ya Mama Pepito Kilala, la reine Nzinga. Nzambe apambola yo, Mama Pepito Kilala. Merci mingi na bandeko nyonso tu tozali kokoba. Merci na bandeko nyonso oyo bokolanda biso. Vraiment Nzambe bila pambola bino. Toleki na